Shalom, shalom, peuple de Dieu, Zanga Bino, Mama Rebecca, na zongi lisusu na video oyo, parce que za continuité ya makam oto tukolobela, na basio na basimbi ilakate, na ifsaki bino makam nzambe, futo bandaka, oto sisa, po eza makam na ye, grâce ngolu nzamba sali beso, po anina sana baninga mususu te, mwana za lipambo liko ute pa ya nkolo, me mwana lipambo na nzambe zaka ya mwana te, lipambo na nzambe za kokota lola koyamba ye lokola mokolo mpe mobikisi nzamba solo avanda na motema na yo okoma mpe kobanga ye kotosa ye mpe kokanisa ye fu kokanisaka mokili na yo ntango nyonso na bisika nyonso setini aussi bénédiction kouta epai ya nkolo. Alors na bato tolobelaka na video oyo wana elekaka bamama basimbi bana te lokola mwana mpenda oyo azobenga ye mama lokola elaka. Lokola eza video deja na bandi ekatelingaka wana kwako bino mpe botuna o bo mama Rebecca suka boye donc ekatelingaka nde na oloba boye pa na otanga verset esuki na Esaïe tosukaki na Esaïe 43 de 1 à 5 yosilisa yango parce que comme eza video mosusu tosala prière to continuité bobakisa baverset oyo bokomaki kuna mpona kosilisa video donc na comprendre que video etinga na maloba na monoko na silisaki te me tobondeli na kombo na Yoshua Amashia. Yahweh nzambe ya bomoi mokonzi l'univers, le créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yo okeli likolo na se yo osali biso bato kolo yo lobi tozala ebele tose multiplier opambolaka bato topambolaki na banyama bongo mwana mwasi alobaki bamienti ata biloko oyo ekweyaka na mesa bambwa mpe baliaka otalaki kondima na biso mpe toza na kondima nzambo apambola banyama ya zamba banyama ya mokili bandeke na likolo babota base multiplier toyebiki oloba na biso bikumba na ndako na oyo bakozala te nzambe tala bikumba oyo nanu basimbi bana te eske baza na kati ya promesse na yo lokola bakuka ou bien baza na kati ya bilaka oyo moko nzambe ozelisi bango ndenge ozelisaki Rachel ntango ekoki okanisa bango ndenge okanisa Rachel osala bango bolamu ndenge osala koko na bango Sara mpe oyoka losambo na bango ndenge oyokaki ya Ana oza nzambe nguya kolo na ndenge nguya no ese manifeste na video oyo bolamu no etalisama na basi oyo baboti nanu te bamona bolamu na yo obengaki nga olobi Rebeka bondela mpona libota na ngai oyo natelemi mpona kolela mpona peuple na yo kolo nanu bakosevoir te oyo baza koluka bana bénédiction kolo natalisi bango na video wana ki ozali nzambe na mawa oyokelaka bato mawa ojijaka likambo ntango molai te otombokela baoyo baboyi kozongela yo biso tozongeli yo toleli miséricorde na yo grâce na yo faveur na yo etalisama na kati na mabuta na kati na bikolo na peuple na yo Sion kolo babika bolamu na yo yokela bango mawa parce que olobi ozongiselaka biso mabe te ndenge ekoki na mabe na biso na psaume 103 parce que bible olobi rappelle ma mémoire na kati ya psaume 103 olobi ozongiselaka biso mabe te ndenge ekoki na mabe na biso opesaka biso mpe etumbu te ndenge ekoki na masumu na biso yokela biso mawa ozali nzambe na mawa bible ezoloba na psaume 51 na 20 kolo tonga lisusu lopango ya Yerusalem na ye na bana na yo oyo mitema na bango ezali brise kolo oyeba na kotonga bango lisusu bolamu na yo etalisama na bavi na bango kolo bamona bolamu na yo ndenge mpe namoni kolo batémoine grandeur na yo mpe puissance na yo bakoma batémoin na yo kolo ndenge nga mpe nazotémoine yo na mokili oyo soni na nga lokumu na yo kolo yo ozwa nkembo mpo te yo bongi na nkembo nzambe ya motema malamu nzambe ayokelaka bato mawa na bengi yo faveur na yo etalisama kompanie video oyo bao bakoyamba bango na bandako na bango bakotisi yo kolo na nzela liloba parce que le commencement était la parole c'est Dieu la parole c'est toi tika tomimonisama kati na bomoi ya bana na yo kolanda monoko na bango te maloba ezobima na monoko na bango te maloba lokuta lokola Esaïe nani Jacob kolo azoloba nazali Esaïe me azali Jacob me eloko ya malamu asalaki alataki elamba na yo elamba ya ndeko na Esaïe oyo ezalaki kobima na solo ndeko na ye mpe na poso ya nyama oyo ezalaki kolakisa bapoile na ya ndeko na ye yawe nzambe ya bomoi libota na yo epusani pene na yo nkolo Yesu Masiya kotala monoko na biso te kotala makanisi na biso te kotala mabunga na biso te tala makila na Yesu oyo biso tomemi liboso na yo yo nde parfait de bon honneur papa ntongo ayokaka yo makila na yo sola makila na yo nde ayokaka biso mawa asalaka biso bolamu tala poso ameme otomemi
simila nyo imoli kolo tongo kosimba biso komona yoko kati na biso kolo na nzela molimo mosantu afeke yo sala biso bolamu na yo etalisa mafongolela biso lola likolo ezala ya kofungwama pona peuple na yo pona bana o baleli mingi kolo bamona bolamu na yo nasengi grâce faveur na yo etalisama na babota na bango na bikolo na bango ba problème oyo ezalaki spirituel kolo kota makambo na bango bitumbeleki makasi tosengi nguya loboko na yo ebana kokangola peuple na yo bolamu na yo etalisama na nzela video oyo nabondeli bongo mpona peuple Sion nalobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus nzamba motema malamu apambola bino bao boyambi video oyo mpe bozongeli yango boyebana kosilisa yango bokabola yango bopanza yango na bao batalaki le video boloba mama Rebecca silisi ezalaki esukaki wana te toujours et continuer zamba bosantu apambola bino vraiment bato bozo partager ba video ya Sœur Rebecca bato bozo ko partager ba video ya mama Rebecca bolamu ya Nzambe kitela bino na mabota na bino donc to continuer déjà na ebisi bino na video tu koleka to tangaki Genèse 9 de 1 à 7 to sotaki to yaki na 11 to succès na 17 to sauter to ke na 19 to succès na 20 to na kitai na bino na Esaïe 43 nde na ekotanga na bino de 1 à 5 na komaki na 4 video nde ekataki na bana ko rendre compte te liboso bolimbisi peuple de Sion nde omoni na kosisa na bino ba passage oyo na bongiselaki bino na lendisa bino peuple de Sion peuple na pesa bino maloba na Nzambe koma barapelaka Nzambe mémoire na ye mokola kopema na yebisaki bino ezali kolo Yesu Masiya ye moko aza mokola kopema so bozotosa ye savedi bozotosa mokolo na ye ya kopema ye nde liziba Betesda na bwaki bino kuna na makila na Yesu Nzambe ayokela bino mawa akangola bino na lisungi ya molimo mosantu na puissance nguya loboko na ye ndenge azoloba na biso na Esaïe 50 de 1 à 2 bolamu ya Nzambe etalisama na bavi na bino Nzambe azosala na kati ya bana na ye parceke alobi ngai na bino ye na tata ngai na peuple donc ye na biso na Jean 17 ye nde moto azotraite na biso bana ye amikabaki ye moko mbeka po tazwela biso bolamu oyo biso tokokaki kozwa biso moko te makambo oyo okokaki te kozwa oyo bato ya famille to bandeko ya libota na yo bakangaki bolamu na yo mpe destin na yo belela Nzambe bosantu azwela biso makambo oyo elekaki biso makasi na Hébreu 9 soki otangi na Hébreu 9 okiti na 11 ti na 13 wana okomona kolo azwela biso bolamu oyo tokokaki te Nzambe motema malamu ayokela yo mawa asala yo grâce ngolu na nzela video oyo asala yo ngolu na fongoli Biblia na biso tokomi nanu te je suis le premier, je suis le dernier. Nzambe aza ebandeli pe suka asukisa système nyonso to eloko nyonso oyo eza kotelemela yo mwana ye na vi na yo Nzambe asala yo grâce natangeli bino na psaume 54 de 1 à 14 video na biso toujours mpona basi oyo bazozela bilaka na kolo oyo nanu basimbi te tobonde na totangi na nkombo na Yesu Masiya. Jérusalem ozalaki lokola mwasi oyo abotaka te nganga na esengo nyonso beta maboko togangi na esengo comme ndenge liloba na Nzambe eza kosenga biso nayebi yo mpe kokisi yango mpe sepela pamba te Yawe alobi na yo boye mwasi oyo basundola okozala na bana ebele mpona oyo banda korapele kolo na yo ndenge mpe na bande koloba kolo nazanga famille te nazanga bandeko te kolosalanga grâce pesanga libota pesanga bandeko na nga mpe Nzambe asala nga grâce apesinga bandeko place pesinga famille bao bapimelaki ngai na yango na maboko ya nkolo Yesu Masiya o mokili epimeli yo kozwa mokapa Yesu Masiya to na kombo mosusu to kopesa bino mobele kombo na Yesu Masiya belela kombo o na butu pe na moi Nzambe akoyokela mawa kokotela yo akokangola yo batiela biso mitambo na nzela mais na Nzambe ya bosantu tanke ya Nzambe motema malamu to rappeler kaka mémoire na ndenge Bible zo koloba na Psaume 107 na Psaume 103 ndenge bato mabe bazoloba ke Nzambe akokotela yo te nga na sere oke Nzambe akokotela yo kokoma mwasi esengo Nzambe osala yo bolamu yo pe papa yo pe mama ozomitungisama na ba problème mosusu Nzambe akokotela yo po Nzambe akotelaka bato oyo bandimaka ye akotelaka bato oyo balandaka ye abikisaka bango soki ondimelaka ye olandaka ye biloko wana mibalokokisi oza na bolingo na epokanisaka ye oza na bolingo ya prochain na yo zela bolamu ya Nzambe na
bakuku 1 na bakuku 2 tanga yango bilaka na Nzambe kokokisama kaka na bomoi na yo ata ezwi ntango. Na continue kotanga tosuka wapi? Tosuka na 10. Nzambe rendre nga grâce. Koleka mwasi oyo azali na libala, komisa bandako na yo ya kapo minene, makunzi bakapo mosusu, sala nyonso oyo ekoki benda basinga pika makunzi makasi. To Nzambe azo basala nyonso oyo ekoki pika makunzi makasi. Telemisa makolo na mibale na Nzambe ya bosantu, na Nzambe ya Israël. Sala nyonso ekoki, donc luka ye. Il s'agit de luka na adoration na loyembo partout où esengi yo luka Nzambe na yo na lobito na ba partout wana na adoration, na louange. Simba na repentance sincère. Touche bisika nyonso omoni ke oluka Nzambe na yo na bosantu na kati ya prière, na kati ya jeûne, okomona ya komimonisa. Tant nous avons luka partout wana kokendo luka ye na bisika oyo azalaka te non oyebi ba place oyo azwa ko se retrouver ba adresse na yango na pesio so okei na adoration okutana ye so okei na loye na louange na prière na jeûne ba bisika na pesio wana okutana ye mais telemisa makolo na yo liboso ya Nzambe ya bosantu yo ondimela opesa bomoi na ye alors kangama na Nzambe oyo donc okende bisika mosusu te talelaka ye ya koyanula donc eza te kosala nyonso luka oke koluka bien bisika wazalaka te okoma bibenga benga non za na confiance en Nzambe akoagir na vie na yo. Pamba te ekomama monene na pamba te ekokoma yo anga ekokoma monene na bipai nyonso. Bana na yo bakozwa mabele ya bikolo ya pembeni pe bakotondisa bavile bolimbisi bavile oyo etikali pamba. Tongo kola ozoka passage batanga Bible ndeni tongo rappeler Nzambe mémoire na linga bo sosola bien na soso sabino nde batanga Bible nde pe balobaka na Bible. Tongo yoki awa bana na yo na oboti te exemple lipambo no zozela osimba pe mwana boya bengo mama. Tongo Nzambe zo bana na yo bakoma nzela bana na yo bakozwa mabele ya bikolo ya pembeni yo na oboti te tongo comme na bana na awa yo mikomisi Abraham bikolo abengi papa bikolo papa ya bana ebele me abotaki ata na mwana moko te mais tongo mpe kolo azoloba no makambo mwana awa zwango ndenge pasalaki Abraham eza na kondima mpe kolo azopesa yo mwana lokola video ye lisusu donc na makambo ebele na kolobela bino mais lokola Nzambe azongisinga lisusu na video atinga kere donc Nzambe akosimba basi ebele mpe akopambola bango soki asalaki yango na ngai tika bolamu wana ekitela bino na kombo na ye soki mpe ayokelaki nga mawa ayokela mpe bino mawa boyamba yango na kombo na Yesu Masiya mwana na Nzambe. Tika kobanga pamba te okoyoka soni lisusu te tanga yo moko tanga bien ndeko na ngai okosambwa lisusu te okotika kokanisa soni oyo oyokaki na bomwana na yo okobosa na kosambwa oyo ozali kosambwa na ndenge okomi lokola mwasi akufela mobali pamba te Yawe ya nguya nyonso oyo asalaki yo ye moto abali yo ye moto abali yo Nzambe ya bosantu ya Israël alongoli yo na bowumbu nga pe bakondane nga bandolo bokobota te na bete bino lisolo obotaka te babanda kokondane nga me Nzambe alongola malédiction nyonso o moto mokila kobwakelo lokola mauvais sort pe alobi maloba soki ocontact oyebi yango to arevele yango kobanga elo te Nzambe akobikisa biso toujours Nzambe alobi bakosala bino mabe mais akokangola bino toujours na bisa bino na français déjà moi na bande yango eza na ba vidéo elekaki kuna derrière na français légis nini les malheurs à tes
souvent légiste non apo bino bosilisi ya akobatela bino totangi na kombo na ye na Yesu. Kombo na ye ezali Nzambe ya likolo ya mokili. Kombo na ye ezali Nzambe ya mokili mobimba. Yerusalem okomaki na banda otanga be na komokanga me okomaki lokola mwasi oyo ya mawa oyo basundola. Sikoyo Yawe abengi yo alobi ndenge nini natiki yo libela. Mwasi oyo naponaki na bomwana natikaki yo pona mwa ntango moke. Sikoyo bolingo nyonso nakamati yo lisusu. Donc sikoyo na bolingo nyonso nakamati yo lisusu. Na video oyo Nzambe azongeli bino pe akamati bino lisusu. Ngai Yawe nalobi boye naboyaki kotala yo na mwa ntango moke pona zalaki na kanda penza. Kasi sikoyo nazali kolinga yo na bolingo ya suka te. Ngai Yawe moto na kolongola yo na bowumbu na yo ya citation na yo na kosala lisusu ndenge nasalaki na ntango ya Noe. Deja bozwi deja passage na ototangela bino na video oyo eleki. Nakataki seleka ete mai ekotonda lisusu na mokili te bobele ndenge wana. Na kati seleka ete na kosilikela yo lisusu te pe na kotombokela yo lisusu te. Ata soki bangomba ya minene ekomi koningana, ata soki bangomba ya mike elongwe na bisika na yango, bolingo oyo nazali na yango epai na yo ekolongwa te. Kimia oyo nalaki yo ekobeba te. Nakolakisa yo bolingo seko. Ngai Yawe moto nalobi boye elobi notre Père Yawe Nzambe ya bosantu asilikelaki biso mpona ntango moke na ote kotangela bino na psaume. Natangela bino psaume 103 esika amemaki biso kutu pendant la prière ezalaki vexe te na bongisaka mpona bino mais ezalaki vexe apesi nga sur place plein de vidéo ke Yawe azali motema malamu ayokelaka bato mawa asilikaka noki te pe atonda na boboto asambisaka likambo ntango molai te pe kanda na ye ewumelaka te apesaka etumbu te ndenge ekoki na masumu na biso pe azongiselaka biso mabe te ndenge ekoki na mabe na biso. Lelo oyo Nzambe alimbisi yo pe akamati yo lisusu. Tika bolamu ya Nzambe ekitela yo etalisama na vi na yo. Nzambe nde asalanga bolamu, Nzambe nde asalanga grâce ya koyeba ye pe Nzambe asalaki nga ngolu quelle que soit les citations, quelle que soit ba menace na kati ya rêve na nga, Nzambe asalaki nga grâce ngolu nazongela ye na pika toujours makundi ya makolo na ngai epai na yeki na banzambe mosusu. Nabelelaki ka Nzambe ya bosantu, Nzambe ya Israël, le créateur de toutes les choses, mokonzi ya l'univers, ye nde mutu apesaki ngai lipamboli. Alors Nzambe wana pe ye mutu akopambola bino na yebisi bino le malheur ate souvent légiste bino bosilisa oitikali afin que bomona ke Nzambe akodélivre bino toujours bokomona toujours bolamu na Nzambe. Nga nalobi yango na lingala bino bosisa na français pour kunetaka nga mbilinga. Bandeko na ngai Nzambe bosantu apambola bino makambo ya Nzambe eza comédie te. Mama Rebecca na lingi de bo comprendre. Mama Rebecca za ba difficulté belé na makambo etali lecture mais Mama Rebecca li kotangela biso makomi na Nzambe ya bosantu nde yango bomonaka Mama Rebecca bisika azokangama mingi alobi awa tikaka na seka to na tsaboy ebomba tanga pe finika pe ngai te omoni te ebomba pe ngai. Mais Nzambe bosantu apambola bino koyoka soni te liboso na Nzambe o Nzambe alobi soki bino boyoki ngai soni nga pe na oyoka bino soni kozala yo ndenge oza na bakalite na yo osalela Nzambe ka bongo elobi te oyo ozali yango wana te yango wana nde mosusu
nde naza boye bato bamonanga sikoyo boye revesi na makambo ya nzambe ezalaka te. Makambo ya nzambe eza makambo ya lola, makambo ya kokota eza mpona baviola. Alors lolenge nazali donc nga mpe naomisalisa viola mpona mona bolamu na ye. Nakoyoka soni te mpona kangamaka nayebi kotanga bien te, nakoki kozala na difficulté wana, me elobi te molimo aza kati na nga aza na difficulté. Nga nde moto na difficulté, me molimo na nzambe azalaka na difficulté te. Yango wana apesa nga mayele ya kososola verset, ya kozwa passage na passage okosangisa yango mpona kobongisa biloko malamu kopesa mpe bino bolia mpe bozwa bomoi ya seko. Bokolia kaka nzoto na ye, bokomela makila na ye, bozala biloko mosusu te, nourriture mosusu te. Tozongi na bino na kati na Genèse kuna esika liloba na nzambe ezali esika nayebisa bino borapele tata na bino boyokani na ye maloba na ye kuna. Tozongi na Genèse 10. Na Genèse 10 ezoloba nini na lingala tobengaka yango na mokando eza ebandeli, esika kola bandaki kosala nyonso makambo na esika bandaki yango. Toye na Genèse 10. Genèse 10 totanga 31 kaka a 32 elobi nini. Natangeli bino la maloba na nzambe na kombo ya notre Yahweh nzambe ya bomoi. Natangi na kombo na Yesu. Bango nyonso bazali mabota oyo ebima na Sem. Libota na libota ezali na mabele na yango, ezali pe na monoko na yango. Boye bana ya Noe bazali bakoko ya bikolo nyonso wana. Ekolo ya ekolo ndenge ebimaki wana ezali ndenge bato bapanzanaki na mokili bango banda tango mai etondaki na mokili na banda tango mai etondaki makasi na mokili. Eza bongo boyoki banda kala banda tango banda tango. Donc yo fozaka na Bible na yo zoyoka zalaka na Bible na yo. Mama beka zobunda bokonza likolo eza mpona baviola. Soni na nga lokumu ya nzambe bato mosusu kola koloba boyokaka nga mpe soni te, nga mpe nayoka bino soni te mpo andimanga mpa tata na ye mo ayokanga mpe soni eza te bonga nayoki soni liboso ya peuple na ye. Alors ezali nini tobandela yango? Ezali banda tango mai etondaki makasi na mokili. Awa nde sika nazoyebisaka bino ke toza na libota ya bakongo, ya baloba, ya bateke, ya bayanzi, ya batetela, onga naza muta Kasai, onga naza mbala, nga naza muyaka, nga nazali mukongo, nga naza muswahili, nga nazali bikolo eza ebele na mokili ona okokotanga yango mpe na nyonso te na video bisika boza bopambolama. Me na kati ya makomi na nzambe yo poza na part oza pe nekolo na yo opezo kolie yo na kati ya promesse na yo na bonzambe na yo. Alors soko ozangi ekolo okotaka na ekolo ya Yesu pasi ya ye moko ozali nzambe nango, ozali ekolo nango, oza mboka esengo na ngai mikotisa kuna take ozangi nano révélation ya mboka na yo. Nga nazali Israel ekolo ya Jacob. Eza na bato mosusu baza bato oyo badescendant na bango bana ya Noé. Alors bino bato boza na descendant bana Noé bilaka surtout kota kobota ende ya bino bokozanga bana te. Nzamba opambola bino bokobota bokotondisa mokili oyo. Alors nana ko rendre stérile bato mokili bazana baosalaka baninga ko et surtout so amonoka weloba eloko omona totala bavandi wana bazaka kolobaka tokotala yo petalisa ye Yesu Masiya mwana nzambe. Alors tosilisi passage na biso déjà na te na biso bino déjà awa esili parce que video ekataki kaka kwa. Alors nga na kotika bongo te parce que na bongisela bino yango yo bosisa video na bino malgré bimi mibale na kanaki te mais na éviter pour descendre bon na tiraki attention te na sisi na bino na 11 de 1 à 9 na tangeli bino na kombo na Yesu Masiya 11 de 1 à 9 na tangeli na kombo na Yesu.
Na ntango wana bato nyonso bazalaki koloba kaka monoko moko, ntango bazalaki kopanzana na ba mboka nyonso ya epai moi ebimaka, bakomaki na mabele moko ya polele na Mesopotamie, mpe bafandaki kuna bongo balobani boye: tobanda kobeta babrike mpe nazokangama mingi awa na video oyo nayebi te mpona nini. Tobeta babrike mpe totumba yango na moto. Bakamati babrike mpona kotongela mpe nazokangama mingi na comprendre te na tanga bien mais nakangama mingi lokwa nakangama mingi bino bosilisa bosisisa makambo makolo naseka boye wana obi mama kapina yoka ne soni te soni nanga lokumu ya Nzambe na mwana nazokangama mingi nasukisa bino video pardon nakangami mingi. Alors natikeli bino botanga bino nde sikoyo botanga place onga na okangamaka mingi wana ezali de Genèse 11 de 1 à 9. Nzambe ya bosantu apambola bino bilaka na Nzambe eza na bato oyo baosimba yango moyelinga te butu eyinda te bosimba yango kaka. Alors bobangaka eloko te ata na eloko nyonso bobanga eloko te deke ozaka mwana Nzambe, deke ozaka mogumbameli na nkolo elobaka mama Sera, deke ozaka mwana na Nzambe tozala bagumbameli aloba bozala bafrère adorateur bozala bagumbameli. Alors soki ozaka mogumbameli na nkolo alors kobangaka eloko te kolengaka eloko te pamba te Nzambe azali Nzambe na yo totya motema epai na ye nda kosala biso bolamu. Alors na kati ya video déjà nalobela bino mpe napesaki bino témoignage ekofortifie bino déjà nalobaki oyo ezali ka suite jamais bokozwa rappel ma mémoire ndambo dofu bozwa yango nyonso nalakisi bino mpe na video wana ndenge nini batanga maloba Nzambe ndenge bazwaka yango na ta passé otya yango na ta présent. Yango wana nde makasi ya mosali mpe makasi ya mwana Nzambe kozwa écriture na lisungi ya Molimo Mosantu kokomisa yango na ta présent kobimisa yango na révélation oyo ezalaki ya kobombama ebima na polele mpo ye moko alobaki bakomona bakoyeba te bakoyoka me bakoyoka te. Tokomi na ntango oyo bakataki deja litoyi ya banganga Nzambe balokoti litoyi yango bazongiseli biso oyo bazongiselaki biso eza ya malamu oyo bakataki ekweyaki deja na mabele wana bazwaki oyo ezalaki na mabele te bazongisela biso babamba. Mais ntongo bakati litoyi ya nganga Nzambe litoyi wana ekweyaki deja na mabele wana litoyi ya bato bayokaka te. Alors ye azwaki litoyi ya sika na loboko na ye ndenge alobi na nguya loboko na ngai azongisela biso litoyi ya sika nde toza boye tokoyoka liloba na Nzambe tokokomprendre yango tokososola yango mpona nini litoyi eza deja ya kozonga me eza oyo bazwaki na mabele te bazongisela biso touta na mabele tokozonga na mabele me likambo ya koyoka maloba na Nzambe balokotaki lisu litoyi te baya kobamba biso ya kobamba te oyo nazwa nazongisa te asimbaki kaka asalaki bikamwa na nguya loboko na ye Nzambe asimba biloko nyonso oyo ezalaki balongolaki kolo asimba tia nde ya sika na kati na onga na mona Nzambe ndenge apesaka bato makambo ya sika Nzambe oyo akonfonda bato ebele soki alobi nafongola bino miso bomona oyo nasalaka bato ya mabe bokokamwa ozomona oyebi ntango toza liboso na bino tozoteya bino maloba na Nzambe toyebaka ta te ke tokoza na nzela oyo so toyeba mpena tobengamaka toloba na Nzambe moto alinga garde témoignage ya vie na ye. Alors toyebaka na biso te me Nzambe nazwaka biso atie biso na nzela ya solo nzela ya bomoi mpo ye moko abandi kolakisa biso maloba na ye. Le meilleur enseignant il est vivant tika te asene yo na domaine ya mateya oyo toti kolanda na oyo tosukisi bolamu ya Nzambe talisama na mabota na yo na vie na yo na bomoi no na parcours na yo na kati ya mosala na yo moto ozolela mosala omona loboko ya Nzambe yo moto ozolela na mitungisi lola efungwamela yo nde efungwamelaki Jacob azomona
escalier ba ange bazokita bamata bakita na ndako na yo bamata bakokisa bilaka nzambe na vi na yo bolamu ya nzambe etalisama na yo peuple de Sion. Partage video oyo aime esalaka mpe malamu bozosunga œuvre de Dieu ekota bisika nyonso. Benga mpe ndeko na yo zwa video nasalaka liboso wana na oyo nasali oyo eti kokata na oyo ndenge nasilisi misato wana kangisa yango tindela bato oyo baya na baproblème aza na posa mosala na ye aza na posa asimba mwana asosola monaki nzambe azongiselaka biso mabe te ndenge ekoki na mabe na biso. Nga mama Rebeka naza témoin ya bolamu ya nzambe bosantu le créateur de toutes les choses, mokonzi ya l'univers. Tant na loba mokonzi ya l'univers, il n'y en a pas d'autre Dieu, il n'y a que lui. Tant na loba mokonzi, il n'y a que lui qui est le roi. Alors yende asalinga bolamu azongiselinga mabe te ndenge ekokai na mabe na nga asalinga bolamu wana yango mpe nga mpe na ye nango liboso na bino bolamu wana ekota na bavi na bino esala misala nzambe yango ya nyonso apambola bino azala na bino napesi bino revoir na lobi bye.